Não mata não, é, Baldo? É, Zambê. Ah, quanta passe. Que de mim? Banana, dona, muka na uka kiona puya na mabe na balabala, but bon comprendre ngati. Non, vivement non, yo kabo yo kango te Jésus 3 fois. Ibanga sala mwele ni modo, ndiko ba. Ibanga sala sur boîte. En plus, moi, je suis à Jésus à Kala. Tu as rappelé Jésus. Moi, Jésus a télé, mais entendez, on a qui m'a pas besoin de faire quitte. On est inachevé. Sico. Au pire de toi, un papa en fait. Voilà. Oh, live. Ouais. Live. Papier, Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. L'air est venu, il est déjà là où Dieu cherche le vrai adorateur, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Mama, bien-aimé dans les seigneurs, Nakoti Kayote Eye, l'album Nakoti Kayote de notre frère Amissine Ibrahim Delphin et son groupe Lumière des Nations. Mama e Toti Kalakaka boye potobine la nzambe nanzembo kitoko lokola Nakoti Kayote. Kokangamana Nzambe, Izali Kabwangolu, avec les chansons Telema, Atelemi Lisusu, Bona Komundela Bayou Yaye. Encore, Fongola Yabomoy, la clé, Dikambo ya Fongola. Ngolu, tout est grâce, la chanson toute autorité, Mama et si Linanute, Tolo Belango Nandenge Mususu, Tope na langue Mususu, Nyosha, Tobakisa, Loyembo Lokola, 365 fois. Et enfin, glory be to our God. Ma wana de banzembo et pesa meribiso pototi kala kaka awa bitu binela nzambe likolo ezakaka ya kofunga mapona bayo ya yi. Oh my God. À l'occasion de quoi? Karim Mokondoni. Émission Karim Mokondoni. On les a Não mata não, é, Baldo? É, Zambê. Ah, quanta passe.
pauvre au film, on a fait le ça. mingi te na osenga mingi te mpo bakwanza deja mpe yanga na ngola ekanganga kaka ti lelo naka nango ti lelo wezi siko neti ide okotisa mwana na clip euteleki wapo ide okotisa mwana na clip nazala na besoin nasala filme mwana wana siko fona forme ebenga bien po jouer rôle nanga ntango nazali mwa moke yango na déjà na bande maleme moke moke mais mposinga mpe na filme epesanga ta mwa nini monkoko yanga rôle wana yango na nde tozolinga esalama déjà et puis naza na baressemblance selon réalisateur mingi na père na ye ko mais neti mpe wana susu okomi mpaka suki ya pembe na mais franchement na ndenge nde ya baide réalisateur neza nani baperbe c'est un Camerounais comme on a Chris bon à travailler rapide dans grand partie c'est à France kuna mpe quoi baperbe nga nga tele mpe basket nanga monte kwaye ke na okanga mpo yo mokonzi nango lelo natili no sandal okimi bisa natili sandal okimi bisa nzambe nake na okolia tolia mbongo ya qu'est-ce que j'avais dit eza déjà na marché tokonsome paperve nga merci mpona mabanga nzambe na okufa banda na botama paperve mba liboso na albumu moko babwakanga 3 mabanga mpo ya berse eza ya ndambu donc 3 mabanga edemi banda na dona mukaka na okaki wana kweya na mabele na balabala bato baokomprendre nga te naoyoka boyoka ngo te jésus 3 fois libanga esala mo elengi moko boye nde tolobaka libanga esala so babwaki en plus nga nayebi so bato ngabi nga naza mwana jésus ya kala taka nakomi rappele bango abi r ndako above etongama jésus mwana jésus aye atelemi aota nde baotonga nakimi mbango epa biso nakozwa kiti wana yaki na inachevé siko mwana pale trop fier de toi hein papa en fait voilà oh live hein? Ouais live voilà une petite balade là ça va banzela kindi si toza en plein boulevard malili kaka système mosala kaka eleka maloba na ebele en fait so oza chanteur yemba oza mpe moto aluke tozebola samsa na yo soki mpo oza na yebi te paperve sika oneti ndenge osali 3 nini bongo 3 CD omoni teke eko nini ekoambrie bato moto aolinga nzembo mosusu peut-être donc moto azooblige kaka asomba tous les 3 tosali système lelo omoni ndenge bato basalaka osali album otie 3 CD na kati namona yango echargaka bato moto donc moto so asombi CD moko eza na 11 titre so alingi bleu azwi bleu so alingi rouge azwi rouge so alingi jaune azwi jaune eza mwa meilleur en fait mwa système moto oyena kosika moto aza na besoin oyoka neti nzembo moko ayebika eza parmi na ba 11 titre oyo oleki ozala ezala place moko ofoli coffret namona yango elo toko mais esali bien surtout neti clip wana mpe na ndenge mabe te ma meilleure clip oh osali vraiment na mwana ebi ma meilleure clip to kota mpaka dans mpaka mpenza omitiki elo eza mo étrange siko bapeti wana azoyemba oyo azoyemba te c'est ça epe azosala bameme oyo ozosala donc tant qu'on comprendre yango te eza filme ezali non mais ezwaki mwa temps mpona kosalisa babiloko wana na asadaptaki ah ouais maintenant azoka soli siko mpona kotambola te amwa sta bon eza début hein depuis anaoka bongo apres mais sana na ye kuta aleka clip te déjà bon orthographe kaka kote baokange baosenga orthographe baosenge photo donc abe na choix te mais siko paper veneti siko kote siko ozonga jeune garçon ozolekisi mpe propre paper eza clip
ezala mwa genre bilo mwana te papa yo oza déjà occupé sikoyo osala mpona idée biso batantine mpe tokokela bongo te yasala paperve paperve ebi triko na nga osala clip ashida ibula ti lelo ya blé de nuit obendelango maboko boye banda na senga yo mpozala na esukini lelo lobi oza te lelo oza non eza triko te eza blouson te namona yango eza na bafleur boye ouais eza ko bleu de nuit boye ezaka blouson mais eza mpona shida ibula nalata blouson moko boye na nini na kiko nango na kati nga alinga yango surtout ya blé de nuit wana baperve na yo mpe nde bilamba banda na senga wana ti lelo osike oyeba yango esusu en plus omona yango esusu tolukaka omoko opesanga na lati mama ye nde na ofinga bato mikolango nzambe yo tumbola noko ya bato finanga paperve nafinga boye finanga boye nzambe po eza na bato ka ya na biso nai na biso tomonaka mpe na bango te paperve siko neti yo olinga neti kolia nini mpenza biloko ya kongo so oza na kongo biloko kolia ya kongo kala nazali fana madesu me sikoyo ekitama moke me alima nanga liboso ya kolia ezaka loso atuka naliaka biloko nyonso na loso ata fumbwa paperve na loso paperve fumbwa na loso eleka nde nini fumbwa na loso dega fumbwa na loso biloko nyonso presque na loso siko paperve neti distraction est ce que yo wana distraction po yo aire nyonso rep aire nyonso studio musique na distraction mingi tobetaka play na bapetite surtout nde bana bana vacance mikolo bodo yango na yango distraction yango epi nalinga bafilme trop bafilme nini ya bitumba non natala bafilme trop bafilme ya action amour ça biso bakongolais bakongolais bakangama na batere ya kala surtout awa so otuni ayebi kaka Jean Claude Van Damme ayebi kaka Arnold Schwarzenegger Rambo batere ya sika babino baangelina jolie bazak banani oyo autokufa mikolo bapaul walker bafirigonda donc tokutangombelani ngombela kati ya si babomi oyo alembi non mouvement azali mutu etali na se okufa nga moni onzeli otangisa makila oui mutu etali na se c'est normal makufi eza ngomba koboma ti paperve nzambe après combien de temps lisusu normal kaka na bapodium kaka na baclip kaka na téléphone enfin esenga bien lelo nanga paperve abeta tour paperve asomela na glace na bomba qu'est-ce que j'avais dit après rep parce que boulot mes première rep depuis album ebimi oyo siko tobandi siko kokanga baplante koyekola siko banzembo mingi mpona concert mpona baconcert siko tobandi na otravaille plan mais papa evi efaki otika ata bamusicien bapema album eyoti obima kasi ko bobandi subu ata kutu yango po papa fena ndenge mabe toske epike yo ozala na concurrent te oya mpe ya sans concurrent oyo eza première semaine ya boulot topemi mpe mwa moke depuis toyaki mwa 4 jours ya boulot ya opepa tozongeli siko boulot ti parce que nde eza boye tozonga to tozongela baproduction na biso balibisa boye ezosenga biso foto aprendre olivre banzembo bazoba te sikoyo naoki oloba siko papa fe neti yo ere ovandaka otala misiki ya kongo so il faut baexcele omo oyo omonaka neti ezangaka na bamisien mosusu parce que yo na ndenge mabe te eya koflate te paperve parce que ebike so oza te lelo toloba yango mpo lelo tokoma okumisa bapapa oyo bakufa toreconnaitre bavie kester ka aire badaye mais aire balaki na bomoi tomona bango na bandiai bozolekaleka mais aire bakufi nde boye kocomprendre ke toperdre bamonument neti vraiment na génération na yo oyo nga nangi biso vérité paperve nga alinga misiki mingi oza sans concurrent
Et surtout que toi qui n'a Angola toki kota la Alex Fumusi. Oui mais que ba chenze mbonayo Alex atindi bakata poto aki na waza. E ba ki bakati ngala kama wakati poni o tipo rito sécurité bete eh Jésus. Yeye moti kanga. Et ben nando sika Jésus oyemba. En fait, et comme ça qui m'a dit comme que héritier on ngala ndima ka faire na ba mission tout faire. Ba benga ba sanet mo polémique ya bi que non, on a penza so ki na ba balakisanga mama oyemba. So ba de yem taliboso. Non, il y a un moment lelo ça ça déjà na voix du tout. Ayemba déjà bien. Moi lelo ba congolais ba lingi lelo ba lingi boso eza polémique. Monde to zaina bangola wana. Ça va producteur monsieur ça dans na mbongo te. Tu comprends? Si si. Azana na nilité mais bon. Balmo tchalo wana ba polémique bongo ko yebani ça bon bien. J'ai oyo. Heureusement, un caillou tout cas qu'on lobby. Jésus déjà le bas, question à lobby. C'est que à partir de là on a fait déjà. Donc on a pensé donc le photo tout ça l'effort il a repris sa chance. Na bato ba osam musala te. On est na ba Congo za munene mutu na mutazana fanatique. Mutu na mutazana ba fan na ye, mutu na mutazana bato ba limaka. Donc voilà, ça sert à rien on tire ba bâton dans les roues. Reconnaître non on somme dans ça boulot de bien reconnaître non c'est tout. Ça non rien. Pas pervers sur cette occasion ayo ka retirada. Alba mawata. Si. Bama ya kina non eza kitoko makasi. Bama ya kina non kitoko makasi. Et puis structure wana y a pas trop de dédicaces ça fait bien. Oh, what a salut. Très bien. Mais, tout ça a besoin d'un gars. Il y a un homme de écoute sa système. On a besoin d'un système pour écouter. Voilà. Siko, Ferrigo là. Ni na modèle à Roé Manoboy. Est-ce que Ferrigo nous a préparé si Manayo que l'élo, c'est faire pas bien vendre paiement. L'élément. Déjà, bien en ça qui dans la fille, on a déjà bien. Mais, mis à part la fille, on a déjà un chanteur, on a bien. C'est l'idée un jour, vous avez un pour album, papa arrivé à mis à vue album. Donc, ça, le système, on a tout le monde tout le monde a la théo, ça n'a pas de mais il faut aussi avoir une expérience pour aller démêler. Mais fait rigolo, en fait, parce que quand tu as la est-ce que c'est série na autour bah kao na minute na mambutu oh non pas hervé moi non vérité moi ni série na yo oh bo banda na ba musique oh bo sala na ba mouvement de la moko moi na minute kao na sens nini ceux qui bazar c'est que mon a la chance à bimina moi pas on est encore oh azui moi chance à azui moi mukanda na mais il y a que debout na ndenge to yebe bino nde ba musicien parce que mikanda banda ko na ba bilo yasi mais to yebi on des chanteurs danseurs l'un des premiers bateaux à Fongola va jeune ministre qui est faux dans mon candidat pour la moi les lots total à bateau sur la chama qui les lots bateau va dire que besoin idéologie on n'a pas fait parce que dans mon candidat dans la bateau tout nous souffre ça besoin on a bateau c'est pas bien grave ça va complexer on a besoin à complexer mon candidat mais les lots bango on a pas balanda besoin vraiment ba titre de séjour na bango on a aucun vraiment poteau ça vraiment à l'aise plus ou moins c'est important. Ce qu'on peut pervenir, c'est que secret nous ezakane tinunu comment on a ndenge ba orchestre batera yo ba misa balongwa te okaka stable mais ko tala na ba collègue na so ka ba zuye moi 2 mois misa moko au senti pour que réveiller que en fait né na loba elo mo eza bien quand on yemba yo mto za propre maître ya makamona yo so do espoir mettre na ba musicien que non ben voilà pour évoluer il y a des hommes et puis il faut voyer bah ils ont expérience pour encadrer et puis pour la responsable il faut que vous en envoyer ta maman ils ont vraiment toute une expérience parce que les lots ils comme à chaud en fait tout le monde on dirait bah vie bah ok mais si mon nègre tu es bien que bah orchestre c'est ça mais belé bah leader bah comme belé au contraire ils ont qu'à baser des musiciens et mon leader à qui n'est pas aussi moi tout bon ça ni ma cambonaie oh bah ça lié boy
mais yo comment on est en animation na chant ba mise ba longwa na esika bakota ezo revêté ezaka normal en fait secret à pas peur secret ça dit que en plus eux ils sont ma même c'est pas peur volo baraté et volo baraté au vandi calme bazo fingo ba ko selo makambo balinga ba lekrato c'est justifié que mambo balobi ba kosi yo zo lobelo côté siko to lukato ba kimia wana nzambe ba sirasa ni yango pas peur bon en fait la vie il a le besoin dans et puis tant ba finga biso et quand on les lomitaires ah bato ba ça ba travaux on va finir dans arabe faible te mata ko finga te ba fingi au quand même on de mentir on que mambo ba ba kosi pour pas perdre ba console makambo baloba ya solo yo on se justifie raté on va ndika ka calme si quand on regarde ba calme wana tomi tu na kanisa ni azo linga sala ni azo préparer ni moi ben bon déjà on va façon ya moto parce que le solo va mokulu to lo ba lo ba mingi ya motir ne lo mo ça c'est très important mais comme qui c'est ça qui nous mati oloba pete ça qui nous mati en fait moto dans zo lo ba moto dans zo lo ba faut vendre nini pour calculer bien oui belo oni no sala na c'est ça que moi je fais na somme dans zo lo ba vendre papa na o vendre na o calculer il faut tout ça les nini pour quelle stratégie ni tout ça donc voilà je vais donner c'est ce qu'on voulait préférer dans notre père couleur préférée nanga bizarre mais dans noir nanga il a pas noir voilà namona sur la télé noir au combiné on a l'eau ouais couleur noir au combiné on a tout ce qu'on est tu pas peur venir disco slim nzambe ba ça quand capo na yo ah slim mais yo ti angola au moins angola pe au moins angola pe la tama bambila bopone ah peut-être que nous ça va bloquer ba contrôle slim pas peur voir slim mon cassé so tambole bima na ba jeune au mona slim mon cassé ya moto tshela ba moto tshela ba montante ba ni tout ça namona emission na ilunga nazaki na choix te parce que omoni pas peur mingi ici na pas non ndoko ta iluka maintenant je me demande na bi ilunga ba memaki pe na voyage te abina kaka ba pese penze moté mais considération boye afin na pas président pourquoi et ngana ndola ndele na bika jour on monne pas bango ndeno ke na libela risque et lo que lesquels na pas ba benga poto maman ilunga embi jugement mais moi na bito ok maman musique il fallait que bon silika ba bito silika to sanyo so mais a convaincre biso et lo que les gars biso ava ilunga ke pas faire référé mo ba benga donc nan modèle to lela e yango to mona ka tala lelo patience c'est foutu ya zuchan voilà yango dimanche fona ya mbe penza ilunga ye mona na vanda dans la kiti wana ba leader ba vandara après c'est là na expliquer voilà parce que biso to bika danser mo ka bina ka to on la salibunu considération pour va passer chanter dans chanteur tout bazali ah non il on va pas du tout dans mouvement la mdo lo kele lo nini oyo et comme le roi net to ya moi style on est comme le roi moi style moi ya ilunga si mutonio sur la société aza utile ya on est que non so za utile te vaut mieux pour dégager la tissu pour servir na rien non, en tout cas, ça allait bien. Félicitations. Dans Ngiringiri, tout ça allait bien interview. En tout cas, on a tout petit banderole au centre pénal. Considération, on considérer Ilunga et ça allait bien. Ça allait bien. T'as rabi soto kititi na terre. Et on va titre nzembo na bitete te na benga te. Et là souka na boule. Et là na souka na boule leo lego. En fait, ba sepe na mo ba monde ba vraiment ba sepe na. Et Ilunga ba besoin en temps ya koyoka et na komote. Na moni na rap ko de bisinga ka fana ke ne fa pa ko la ngabi po niveau Esther. Ngabi Ilunga te mo kondi. Foto solo là. Yo le faut carburant mais na nega dollar ngabi bon. Ya ilus. Ba Western ni zo ta parti so.
Ali va parler, malgré moi, absence, mort. Tout le monde en a été dans la barrette, dans la nini, bon, aucune combo, ça n'a histoire, l'histoire va changer. On a ça toujours, on a bien fait rigoler à papa Hervé. Donc, ça fait que ceux qui attendent à nous, aussi, il y a ici. Ok, il y a un poli, on va éviter, non, on va passer la Kempolitance. Merci, papa. Bon, toi qui te montre l'andaré. Toi qui te montre. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.